Bon, mais ça, chaque jour, naza toujours naba analyste langa tout sur bango chaque jour. Mais le lot vraiment ça qui joue à émission te ba bengenga vite fait mo pandisango yaka tozala makamba koloba. Makamba koloba eza ebele de ko pancras ikune na nevi mboyo bazana besoin ba passer message na ba congolais nyonso pe na ba équatorien nyonso ya monde entier. Mbote ndeko Neville. Mbote mopandi sango. Bonne santé. Tozali lokola tomesani na klimango ya biso ya mbandaka. Tozali. Na fandi na moni bobenga appel mbango ndeko yaka mbango ngayo na komi message na ngobino ezali. Message na ngali boso ezali par rapport na Constant Tosali. Très bien. Biso lokola ba jeune o baluka kantombwa ya mboka na biso pe ya province surtout na ville na mbandaka. Tosali Constant. Ndeko total tolala kate to lukaka bisika nini ezotanga pona to tia ndele poketanga te to petol to sali Constant to tamboli na ISDER ya institution ISDER lingi koloba institution ya institution supérieure de développement rural ya Mbandaka. Très bien. To tamboli parce que au moni ndenge to tambolaka to talaka eloko ni to koki ko loba pona babongisa. OK. De découvrir que ISDER est vraiment foutu. Foutu sur le plan, il y a infrastructure. Très bien. Et ça, na bâtiment moko na côté à Sima. Parce que il y a deux bâtiments. Côté bâtiment administratif, na ba local moko il y a na Sima kuna ba auditoire. Très bien. Donc on découvrir que Epolaka et Tangaka mai en plus baba ezate. Pourquoi baba ezate? Nabi ko kotu na question na. De to bengi yo pour que to meka ko solo na yo pe to benga ba notable ya Grand Équateur pe ya Équateur pour que batala likambo wana. Voilà ndeko Pancras mbote na yo. Mbote ndeko journaliste. Ndeko Pancras to moni yo uti ko makaka sikoyo ko kita na wana pepo mbala moko zo benga ngande ko Séraphin na komi ata na hotel te ba benga na ISDER. Ba benga na ISDER na ndeko Neville to ke totali nini ko leka vraiment na ISDER. En tout cas, merci Ndeko Mopandi Sango. Bienvenue Nano. Merci beaucoup, merci. Ok. En tout cas, eloko yo esali biso pasi. Esali biso pasi na kanisi na relaxa téléphone na ngayo yo. Ba appel à ba étudiants na Lembi. Très bien. Les étudiants appellent pour na koloba ete ISDER et Koufi ba kondi ba otala yango te, ba notable na biso ba otala yango te. Il y a des députés ba na ISDER. Il y a des ministres, ouais, biso, ba ministres provinciaux na biso, ba na ISDER, ba ota la ISDER te. Boutou mo itozo appel à ba étudiants bazo lela to lobela bango, ba ta la pe ISDER ba ko bongsa ISDER. ISDER eza ko beba ba local ezate, ba auditoire justement, ezate, ezali mais ba bon ezate, kopola donc ba tol ezate, ba plafond ezate, ba comment on appelle tableau ezate. Ba étudiant ba komo telema kozwa cours ya ko telema. Ce qui n'est pas bon. Na Équateur na 21e siècle. Papa, ce n'est pas normal. Alors, na yeka lelo ba appel pe leki na bi non, fona na to solina ndeko na ngai Neville, to bi loko to kotika ngo boite. Nde to meki ko benga yo, to meka ko lancer appel. Et pas ya ba notable na biso, et pas ba député, et pas ya bato ya motema malamu. Baya komeka kosunga pe ISDER. Baya komeka kotala kaya ISDER. ISDER eza kokene na kokufa. C'est vrai qu'il y a eu des gestion oyo business tozo lobela yango salema na ndinga mabe. Mais na condition oyo to moneli ba étudiant bazotangela en tout cas c'est regrettable. Ndeko Pancras na Kolanda vraiment très bien. Ozana souci ya ba étudiant batanga na ba conditions bien. ISDER est une institution où banda depuis des années au bisoto yebi kala. Je crois que bino boza bana banda ka botami awa beaucoup ta ISDER. Mais toyoka on te ba étudier ISDER bazo lelela institution ou bien ba local ou bien ba ban ezate. Ba année précédente ba banda ke tangela na ba condition nini pour na lelo ba banda o bien abino. Ndeko journaliste na sur aux journalistes et investigation. Très bien. S'occuper okoki ata lobby ata mokolo kuna ko kende ota la condition nini ba bâtiment ba auditoire ya ISDER ezali
je crois kokitananga na pepo tokutani pe na DG oyo na pesi mbote place azali et puis to féliciter pe ministre Nzangi na choix oyo apporté pour na pas ya DG na biso DG Giscard Luando. Très bien. Pour na ya ko redorer image ya ISDR, image qui ternie depuis des années. En tout cas mbote place azali. Alors na yé pe to meki on discuter sur ça. En tout cas gestion ba oyo baleki en tout cas zala qui catastrophe. Raison pour laquelle les mimi ISDR tin à niveau que ba auditoire nyonso yakobeba. Yakobeba ceux qui mboule beti au compte même pas. Ce qui n'est pas bon. Yango to yeko sala appel et pas ya ba kulutu na biso yo ba mi benga ba notable. Très bien. Ya Équateur. Ba ya kotala likamba ISDR. Ba tiata ba contribuer ta ndambu ba lukila ISDR ba ban ba tol ba plafond ba tableau ya kitoko pona ba leki na biso o baza ba étudiant nanu ba mekampe kozwa kotanga pe na condition mo kitoko. Voilà, ndeko Neville balobaka la charité bien ordonnée commence par soi. Pourquoi bozui kaka boye mbangu na télé ou bien bokende et pas ya gestionnaire ya ISDR botala na ba caisse na bango ce qui quelque chose ezali pona ba bongisa ISDR o lelo ezozanga papa bango nde mutu baza na place ya kobongisa ISDR ke bosa appel de fonds bala moko ndeko ngai akansi na koloba na likambo moko moto tango azosala mosala azana mandat na ye ezangonga wana akostantaka ke awe ezotanga na tia couleur to pe na tia tol. Très bien. Ye abimi ye bisanga bato ba ye ya sika bakosa pe remise non mutu nde abimi mais ba institution etikali ba l'état etikali bakosa la remise okay. Je pense mais ISDR na kolobango la vérité parce que toza na télévision. OK. ISDR na limite et comme 1000 personnes, 1000 étudiants. Pourquoi? Alors que ISDR à l'époque, tant que nous avons 1000 étudiants basés dans ISDR. Na koki kondima ngote soki to lobi to kita peto. Lobby to kita ISDR. Ba ko comme 1000 étudiants. Pourquoi? Alors que na ISDR ils ont deux vacations. Et ça ya jour na ya soir. Très bien. Pour na ba kulutu ebele azana e mokolo mais pour les appeler diplôme et licence ba kendeke soir. Ba kendeke soute pourquoi nyoso tout ba kendeka na ISP. Pourquoi? C'est parce que na ba critère ça que ba étudiant pe batanga te eza pe bâtiment. OK. Lobby na tango na sala qui moi descente sur le terrain na que découvrir que eza juste 4 bâtiments, 4 auditoires s'il vous plaît. 4 auditoires au bana bazotanga. 4 auditoires. 4 et puis na sima eza au moins na 11 salles au bazotanga bana bazotanga te. Pourquoi? Alors que na ba étudiant na bâtiment administratif baza coincé place moko alors que na sima kuna 11 s'il vous plaît 11 natangi 1 2 ti 11 ezotanga maté bana bazotanga maté ba bénéficier nango te eza utilisable te alors que espace ya l'état ezobeba boy yango na toye awa moto nyonso abenga maka notable azwa pouvoir awa na province ceux que aux députés aux ministres, aux gouverneurs, nous surtout aux pouvoir awa. ISDR yango wana. Chacun doit faire sa part. Ba jeune leader pe bobo ça na bangote hein. Non, ba jeune oui. Oui. Ceux qui na 20 000 francs nanga to 50 000 francs. Na quoi ça peut de ça qui a très bien. Et contribuer. To sangi na ndenge mo que sur le plan général, na commerçant, na motema malamu, ceux qui a 2 sacs à ciment à Tiawana. Tous la raté que pour la bon ça ISDR il faut que tout le gouvernement national non ah wande to banda ah yango moni que to bengi yo pour que ba notable ba kulutu bota miso na bino kuna botika kaka o naza leader non leadership totaka na misala donc chacun doit faire sa part pour que ISDR soit là et zongela ndenge za kala donc voilà chacun doit faire sa part voilà maloba ya Neville Mboyo eza passe ya komona Équateur ezo kufwa mais bozo mi benga ba leader bozo mi benga ba notable ki leadership na bino to mona ona misala to mona ngote na maloba eloko moko ezawa na te ozalaka na population na simana to boité musala nde monana
nga bato bayako yambanga 10 millions oui osalaka nini na Équateur. Voilà. Équateur ezo souffrir. Boye bozu ba voir bozu pouvoir na Équateur boké. Après tant on va simbité bozongi na Équateur. Toza na besoin ya bato yo bazo sala pour na province yo. O bazo sala un plus pour na province yo. Ndenge nini institution lokola ISDER et koko zanga baban. Ba gestionnaire au bazalaki wana musala na bango ezalaki nini. Ba gestionnaire au bazalaki na ISDER babanda ko sala nini. Mais faut ngana benga IGF kita awa. IGF ya ko sala ba enquête. Voilà. Et baso mbongo wana ekenda wapi? Pamba te bana bakotanga te. Bana bazotanga na mbula, bana bazopola, bazo na place ya kofanda te. Ba étudiant bakomo kumba bakiti na ndako la bango po baya nango kotanga. Mais ba para ba futaka frères académiques. Ndeko Pancras. Bozo sala ba appel de fonds. Ba appel de fonds wana faut bandeko oyo babima partout. Au bandeko Équateur, au babima partout, au bazar partout. On a mon appel on les attaques pour na ba député, oui, bango pe il faut pas contribuer, mais appel nabino et kende nano partout dans le monde. Maloba mboka yo ndeko Pancras. En tout cas, ndeko journaliste au rejoindre Makanis Nabiso. Très bien. Appel de fonds Nabiso yo eza ko se limité na catégorie moko ya batouté. OK. C'est-à-dire tozo bengsa tout le monde. Tout le monde. Y compris na ba étudiant bango moko. Voilà. Voilà. Na ba étudiant bango moko. En tout cas ko vanda boye to mona ndenge bâtiment wana ezokufa eza malamu te. Peza bien te, peza soni po na biso na province ya Équateur. En tout cas eza soni mingi po na biso awa na etuka oyo. To bengisi ba jeune leader nyonso o ba bimi benga ba jeune leader. Très bien. Ba notable na biso, ba député provinciaux na nationaux. Ba ministre ça quelque chose, ata 10 000 francs oyo. Et ko ça quelque chose, ata 15 000 francs, 5 000 francs. Ça va faire quelque chose. Boya pour na to sauver institut oyo. To sauver ISDER en tout cas. Tozo bengisa bino na motema ya bomawa, motema ya mawa en tout cas. Très bien. To bengisa tout le monde boya kotia quelque chose pour na ISDER et kende liboso. Voilà. 11 locales, excusez ndeko journaliste. 11 auditoires. Etika la bongo ba utilisera yango te parce que ezangi batol, parce que ezangi plafond, parce que ezangi ba banc, eza soni. Soni pona biso ba oyo tozomi benga ba leader, ba oyo tozomi benga ba notable, ba oyo tozomi benga ba député à Équateur et puis ba mona ISDER na niveau oyo ekomi na état oyo ezaleli eza soni mingi. Soni. Alors nakokanga nakozoma lobanga nakozoma loba pona nga moko te. Appel na biso yango na pa ya bato mitema malamu ou ba koyoka pona ba mema quelque chose moi avancement na kati ya ISDER. Na ye moko DG, na yebi ko DG ISDER mosala eza mokumba eza makasi. Mais yo peut ko baisser brater DG, na yebi ko tu es un bosseur. Papa mekape na yo ko tala pe likamba ISDER, sala quelque chose pona ba bâtiment oyo pe ezala réhabilité. Merci beaucoup. Ndeko Pancras mutuna moko ya curiosité. Souci oyo yona ndeko Neville bozala nango pona mboko oyo. Mbandaka pe province ya Équateur. Bénéfice na bino bozela retourner. Bozana eloko moko agenda caché derrière makambo nyoso te. En tout cas, c'est une très bonne question. Très bien. Na ko pesa exemple moko. Biso to bundela pona inimba ezo recteur asika. Biso. Au monde qui est recteur à côté, bazo travailler. Justement, c'est là. Recteur ya sika koti. Très bien. Ba étudiant bazo tanga kitoko. Bénéfice na biso eza nini? Eza komona bandeko na biso batanga na ba conditions kitoko. Voilà. Lobby toza ba meilleur dirigeant ya mboka oyo. Très bien. To lobeli makambo ya gestion ya province, to lobeli makambo ya inimba, to lobeli makambo ya ISP, to yango pe to lobela makambo ya ISDER biso
souci na biso eza avancement ya province de sentinelle ya province. Voilà. Merci beaucoup. Souci na biso eza to mon Équateur na biso kende liboso et comme appelle te ba Lubumbashi. OK. Voilà. Équateur comme appelle bongo, c'est possible. Sima ngonga ndeko Pancras, lobby to kitana Isder. Je vous assure lobby to kitana Isder. Total nano état ya ba bâtiment wana to kezandenge nini. Lobby to kitana Isder. Pambate ba étudiant ba komelinga trop ba étudiant Isder. Ndeko journaliste oyaki osa musala na otiki bana Isder. Toko mana et pas ba étudiant ya Isder to solana bango. Total la paix to kokutana la déjà sika. To solana ye. To tuna ye mbongo ya kutaki achango wapi. Pambate Isder réseau kenda na kokufa. Mais bino pe ba étudiant tango ba wasa la bino musala boye ba ko batela biloko oyo bazo tela bino na ba institution. Pambate to mona ba monte uti kopela ba mikolo uti koleka eza bien te ba étudiant boye ba ko batela biloko basala pona bino ndeko Neville. To komi na suka. Lilo bana vraiment suka eza nini. Ndeko Pansango liboso penzana sukisa. Très bien. Nakasi na tolingi to koma na mapona mi nakasi oyebi yango. Voilà. 2023 eza liboso. OK. Nako rappeler je pense que mikolo koya nako banda koya ka na etando oyo ko rappeler ba député na biso. Biso toza isusu ba voyou tête toza ba nyama lisute. Ceux qui te voter au sein loko tête to longolio. Très bien. Parce que pouvoir wana euté pa na biso. Alors to votaka bino pona bolamu ya mboka ozimbongo na yo ovali na kisasa kuna ozwaka salaire kuna ozolinga koya kotonga na mboka te. Alors to votaka bino pona ni 2023 zoya to banda ko beta ngo kaka awa. Je pense que ozo ngonga ya kovana na yo na banda ka ozo ali na bino tozali na bino ata to kokende ke to ya ka lisusu kaka. To kolobelango. Mais pona question moko tunaki ndeko bi intérêt na bénéfice na bino bien bozala na agenda caché. Eza motema. OK. Comment on a noté il faut que ça ait l'intérêt communautaire. La vie, ce que vous êtes leader, ça ait l'intérêt pour tout le monde. Pour mon côté, pour avoir leader, ça ait l'intérêt communautaire qui otongi to nzela ebenzola par exemple moto nyoso azole kawana. Otongi to stade moto nyoso koya wana. C'est ça intérêt à moto moko te. C'est pourquoi to ya wa Isder eza pona moto nyoso. Biso ba jeune tozoleka tokobota bana bako bénéficier wapi soki mwana nga par exemple alingi na yiki akoma lelo to agronome. Très bien. Akoleka na Isder. Alors Isder est déjà à kufa bo. Akotanga wapi il faut na zombongo na kende na ye na kisasa non. Il faut que ça la loi arrive vite. Il faut toujours que tonga kana mboka awa. Voilà. Donc c'est pourquoi souci na biso ezake Isder o ezako kufa. Ba notable nyonso moto ya nyonso ya motema malamu. Soko zana mifa na yo oyo qui appelle oyo et tout yo kende na Isder. Je pense qu'il faut bon déjà il faut luka commission moko ekozwaka bambongo wana nebi bakoya okoma kuna na Isder makamona tokesola on a déjà soki ke baboyi sikoyo je suis sûr que beaucoup accompagner non to ko accompagner bino na yebi peke mbongo ekoya parce que ba leader déjà na message oyo bazui déjà sikoyo charge wana il faut baya na mbongo wana pour que et ça la ta peinture tende konanga peinture soki ya 1900 alors mbongo esaka nini o bauti koleka ba mandat oyo babande ko sani mbongo mabenga tete donc il faut batia ta peinture babongisa plafond etika kotanga ata ban ata batia no plafond te mais ban bénéfice nano ya bato bavanda bazwa coût na ban oza et puis c'est important nano vite fait ça ban parce que toiture parce que bamboule les habits voilà ban bato bavandi bazwa quelque temps la ta plafond c'est marche pas moto ko ya étudiant o azar responsable aye penda ko sa inscription amoni place oyo ezotanga ba ezate est-ce que ondimiki akotanga wana ko lingati na mona na ina place abo ndeko ne vito ki masimangonga moi to sukisa lelo pona lobby to kende kuna na Isder wana ne place to kenda ko développer to kenda ko talisa parce que boye ba mo ndira to ko ngana ko yeba ke moto aza leader oyo akotia quelque chose voilà so tu quelque chose tête ko longo na ra ya ba leader très bien ba mote na opa to kabana mbote na ngai na pesi nano na moto nyonso alandaka biso pe oyo alingaka ngai et puis na pesi mbote na ba gestionnaire nano ya Isder o ba kuti mosala ya munene parce que
talaka oye pe okuti ba difficulté belé il faut nano banda kotonga ndeo banda donc eza moi passe na pesi bango mbote na pesi pe yo mopandisango oyo asi ayebani déjà oyebi ke olanda makamindi biso olanda maka partout na pesi yo pe mbote ndeko nanga Pancras oyo akomi azolala te je n'arrive pas à comprendre fonction na ye awa wana to bombi yango wana to bombi yango surprise voilà na pesi mbote na pesi ba leader na nga nyonso oyo ba accompagnaka ngai na structure ya le Congo d'après c'est une structure politique pour accompagner ba vision ya ba politique ndeko Pancras to ki masima bango mbote Pancras pe aza liloba na oyo asuka mais namoni ndeko na ne ville aza mwa mbangu motema ezo chauffe nazotambola pembeni na mokonzi pamba te toyebi ete bafonction ya sika ezopesama me tokolobela yango mikolo ekoya bambote na ope liloba asuka na bon bambote na nga na opesa mingi epai ya bana mbandaka très bien bana nyonso ya Équateur napesi bino mbote tokendaki mwa mobembo toye na ye lelo en tout cas kokoma na komi to bani musala très bien donc biso souci na biso ezako to mona province oyo ekinde liboso souci na biso ezako mona nyonso ya province asala quelque chose na province na ye voilà souci na biso pena makasi yango na to mona pe Équateur na biso ko maneti ba province misusu voilà et ça biso kitoko parce que balek na biso bo c'est-à-dire ba humanité ba kina ba université ba institut supérieur ba mona pe ko place ezali pona bango ba bâtiment bien ba personne aye kotanga na Équateur voilà place ezali voilà eza teke muto azaka na mbandaka il faut que neka kisasa akinde Lubumbashi non toi na ba institut na biso makasi ya bien ezali en tout cas na pesi tout le monde mbote et bana nyonso en tout cas ya mbandaka mbote na surtout kozonga susu pona koloba mato ba boye ba kite Pancras aye bo benga ina chombo ka ndenge zalaka merci à John le patron muto azalaka toujours na biso pona bomo na biso ba image kitoko boye muto afilmaka filma Jésus assez quoi aya ko filmer mission tolobela Congo merci na maître Jonathan Ekenje mbote na place ozwami Dorcas Imonga mbote na yo Trésor ça be inga je te sali tokutani